Personnalité. Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. Bino nyonso obozwi libaku kitoko ya kosabone to pe kolanda émission ya mokona lelo na kati ya la personnalité TV elongo na votre humble servante Vini Satimba, femme africaine car ndenge to bisaka na bino mbokele tapika lelo osabongo na biloko ya construction ava to banda bongo na kobosana te kopesa mbote ebele na ambisi bazabakana yango général John Kimbangu Arlette Matoko lisu ya nzambe badiva wesuti ya kifwa mama popo banki na kati ya London City, sans oublier mère boss mama Doris Lema mwasi ya motema malamu tukakino la personnalité TV to pe mission ya bino mokolo esi ebandi bo s'abonner le plus pour la posa ba découverte ya biloko na bino ya construction au bolingaka mingi komona to pe koyeba toujours na kati ya la personnalité kaka ndenge toyebisaka na bino na kati ya la personnalité en tout cas nyonso ezali tozolakisa bino makambo bandaku tokoki kotika bino pe bongo te esengeli tosala nini tokroba kolakisa bino biloko ya malamu ebongo toza awa na kati ya quincaillerie moko bakoyebisa na biso tozomona tia biloko eza ebele en tout cas ba fidèles téléspectateurs bozala wana na bika boza wana bozolanda bino batu boza na libanda mboka mwa botindaka bambongo basombela bino ba biloko en tout cas ba place ya kosomba biloko na kati ya la personnalité TV tozokoba toujours kolakisa bino mbote papa mbote maman. Koki ko se présenter bandeko balandi à la personnalité TV bayeba ozanani et pour musalano ezani anakata maison. Oui, ngai comme langa papa Mitterrand nakata maison toza nakata quincaillerie na biso ya papa Dego oyo aza papa na ngai bokomona pe papa ko représenter bino matériaux nyonso ya construction ete kama kalibanda mboka pe na kata mboka ndenge bino boza na libanda mboka boza na posa tole barre de fer serrure babiloko nyonso ya matériaux ya construction eza vraiment disponible awa po na kotuna bamituna na bino boza disponible toza na commune Nsele na quartier Bibwa toza mieux placé po na ko distribuer yango na tous les 24 communes de Kinshasa. Ok, sans plus tarder, toza déjà na kati ya maison na biso kaka ndenge tozomona biloko ezamwe belé et bongo toko tikela vraiment papa Mitterrand temps apesa biso alobela biso atalisa biso atelisela biso ba biloko ya construction moko na moko soki utilité nango eza nini et puis batiaka yango na combien ba papa na biso mibale bazawana bangonde bakosola na biso oyo etali masolo ya biloko ya construction na kati ya Kinshasa bino batoza na poto boza libanda mboka en tout cas mbokelengi ka ndenge na ebisaka na bino mbokelengi na kati ya la personnalité TV Arlette Matoko liso nzambe mbokelengi en tout cas sans plus tarder tozokoba déjà papa tomoni boza na batole boza na batuyo boyebisa na balance biso la personnalité TV o baza libanda mboka o bazotongisa bandaku en tout cas ba prix na bino ya batol bote yango combien et puis misala ya moko na kati ya ndaku ezali nini papa mbote papa est-ce kokoki ko pesa biso ba prix ozongi mwa simandambu oyebisa na biso ba biloko oyo penza bozoteka otomona sima na yo tomoni oza na ba triplex oza na batol ba triplex bote ba prix nango combien triplex oza na 16 500 la pièce, il y a 4 mm, il y a 6 mm, et il y a 30 000. Tomoni triplex ndenge papa lobi eza na 16 500 eza déjà na $8.5 et bongo oyo mususu tomoni na likolo eza déjà na $15 wana ezali ba prix ya ba triplex et bongo ba tol na biso papa opese la penza bandeko balandi o bazali banda ba yeba ba tol na biso botiango combien tol tozana tol BG28 awa ezali ekai
na moko ezali na 11,5 $. Tol bac nde oyo forme yango oyo na moko ezali na 10 $. Nde batalo ya batolo yango wana soki toyei kotoyo to se retrouver na oyo ezaka bac mais awa ezali tol galvanisé galva oyo ezali na 10 500 francs 5 $. Oyo ezali na 6 $. BG28 galva ezana C ezali na 10 $. Wana ezali bongo ba prix ya batole oyo bomoni kaka nde toyebisa na nombo keleng na kati ya la personnalité biloko nyonso ezali papa tomoni ya boza beaucoup plus na ba biloko ya construction et bongo ba tio oyo en tout cas misala na yango ezali nini na kati ya construction ba tio oyo eza gotière yango nde kanalizaka mai na batole tango basi babeti batole na ndako mpona koya conduire yango na ba PVC oyo ya 110 po écoulement nango ezala canalisé ou bien orienté. Awa toza na pepper oyo ezali mpona raccordement ba mai oyo eza pepper ya 3/4 oyo ezali 1 pouce na 1/2 yango wana nyonso wana ezali mpona raccordement ba mai na ba catégorie ekeseni. Oyo awa tozali na flexi. Parce que okoki kopesa biso non ba prix ya ba tuyau otomoni awa likolo. Opesa biso ngo en dollar po bande ko balance na biso balinga beaucoup plus koyeba biloko na prix ya dollar. Pepper 1 pouce na biso awa ezali na 7,5 $. 1 pouce yeyo. Oyo eza 1/2 1 pouce yeyo. Oyo ezali 1/2 ye azali na 6 $. Oyo ezali 3/4 ye azali na 7 $. Bongo oyo batio oyo goutier eza na 6 $. Mais bon, oyo esana likolo wana tomoni eza nini penza oyo munene oyo wana eza tiyo 110 tiyo 110 ezali na sikoyo eza na 11 $. bongo ye musala na eza nini eza peka kolekisa mai to aza musala mususu asala ye musala na eka kolekisa mai eza kaka koconduire mai peut-être ezouta na charpente ti na se pourvu que choc ezala makasi te eko kotimura libulu te ou bien connexion ya mai ou bien ya ba toilette ezali kaka yango wana nde moto esalaka. Ok mbokelengi en tout cas tokati na ngambu tozomona ba biloko mususu pe ya construction eza awa en tout cas ba biloko ezali mwa ebele tomoni biloko oyo papa oyo nde babengi yango nini visible babengi yango visible musala ne penza ni na kati ya construction to pe na kati ya ndako wana eza tango ba installaka courant yango ne permetaka pona ko kata ou bien kozongisa courant en cas de choc pourvu qu'incendie était ya kataka d'une manière automatique. Et bongo botier visible na bino na combien toujours quand de tobi na prix à dollar botier visible. Bon, na prix à dollar visible awazana 1,75 kuna azana 3,25 kuna azana 4 $, kuna azana 5 $. Oyo ezali G1, G2, G3, kuna eza G4. Kwe bongo liboso na biso papa tomoni ba interpréteur tomoni ba biloko mususu est-ce que tokoki koyeba ba prix na yango kaka ndenge tozolingela koyeba ba prix. Oyo ba interpréteur oyo ezali ba interpréteur hermétique ou bien oto bengaka apparent oyo ezana $2 na moko ezala prise ezala interrupteur ezana $2 na moko. Donc na ba interrupteur na ba prise ezaka prix moko. Eza même prise. Et bongo tomoni ba tâche ba biloko oyo ba bengi yango ba tâche. Ba monaka ba salelaka yango pe wana boti yango combien? Attache ezali na awa ezali na 1,5 $.
Ok, wana ezali ba prix na bino kaka ndenge bozali kosepela komona ebongo na likolo papa ebongo otomoni na likolo ya ba prix ezali nini wana eza ba serire oyo bachaka na ba porte ya ndako. Bon ba serire botie ba prix nango combien ba serire oyo ezali ba Italia oyo eza na C ezali na Valeria 11,5 $. Wana kuna ezali likolo kuna eza ba Reims ezali na prix ya $13. nyonso mibale eza prix moko te donc eza ba prix différent. Eza ba prix différent selon marque différente mibale eza passeport. Ok, ebongo na likolo wana ba biloko mususu tomoni ba manzanza ba kumba wana eza biloko ni. Bon manzanza oyo ezali produit ya national. Ezali tiner ezali kuna na kati neti wana eza tiner oyo ezali ba peinture wana kuna ezali tangite kolo bakolelaka ba biloko ya ba PVC oyo touti komona sima awa kuna nde biloko ezali na ba manzanza wana awa ezali ba équerre ya ajustage oyo basalelaka ngo ba ajustage tango ba ajuster basalaka mosala na bango mpona ko droiture ya ba okoki kopesa na bandeko balandi na biso ba prix ya ba manzanza wana moko na moko soki botiango combien oyo nyonso produit ya national oyo nyonso oyo ezobengama peinture ezali na $6. Oyo ezali vernis ezali na $6.2. Oyo wana kuna ezali tangite eza colle yango ezali na prix ya $8. Tangite wana eza na prix ya $8 mpona oyo wana kuna ezali na $13. Ya monene wana $13 ya moke $8. ebongo eza likolo na yango tomoni manzanza nango eza mwa minene makasi koleka oyo asie wana ba prix nango eza combien ezali kaka produit ya national oyo wana eza likolo toza na émail blanc tozali na peinture à huile nde oyo eza place wana na ba grandeur nango sikoyo ya 4 litres batie ba prix nango combien prix nango ezali $20 na prix na dinsansa moko nayebi ke bozokoba toujours kolanda ebongo papa biloko tomoni eza likolo wana eza lokola baveur eza lokola plastique wana eza biloko nini wana ezali ba bloc en verre ntango batongaka ndako na bacoin oyo bakoko bimisa fenêtre tetinda neti na bakouloir batiaka yango pourvu ke yango erefletaka lumière na coin wana neti na couloir pourvu que moyen ya kotia fenêtre peut-être eza na mire mitoyen moyen ya kotia fenêtre eza te batiaka o wana bazobengaka yango bloc en verre botiango na combien bloc en verre eza na $8. eza na $8 est-ce que babiloko no ndenge ozopesa ba prix bandeko bakoki kodiscuter to ba prix wana o botie eza kaka yango wana nde bandeko bakusonela te moi discussion ezali wana eza bokoko congolais soki a discuter te azo se sentir neti ke ali atondi te ok 42 toyebisaka na bino tozokoba toujours nyonso tu badiskitaka kaka papa tokomi place oyo na bacarton oyo eza mpenza biloko nini eza na kati na carton wana ezali ba ampoule apollo nde ezali place wana produit ya Micresco produit wana ezali différemment selon ba watt nango tozali na 40 watt oyo ezali na $3 tozali na 30 watt oyo ezali na 2.25 tozali na 20 watt oyo ezali na $2 tozali na 9 oyo ezali na 1.8 tozali pe na 11 tozali na 1.9 wana ezali ba ampoule économique
kaka nde toyebisaka na bino bokelenge en tout cas awa na kati ya quincaillerie na biso tozomona ke biloko nyonso ezali kaka ndenge balobaka ke nyonso badiskitaka talaka babi eza likambo ya bokoko ebongo tozocontinue papa na liboso na biso tomoni babi bende moko eza wana ya liboso eza mwa mike eske okoki kopesa biso mpenza baprix na yango to mpe opesi biso kombo nango eza nini utilité na yango eza nini mpe bozoteka yango combien oyo ezali robinet 3 quart oyo normal oyo eza galva oyo ezali na 4 $, oyo mpe eza robinet ezali kaka même prix oyo ezali ntango barakordaka mai oyo ezali nani vis à sécurité pourvu que ntango barakordaka mai avant van yango ezali ya kokangela mai d'une manière hermétique sans défaillance oyo eza barobinet eker oyo ezali ya balavabo oyo ezali ya babisika nyonso eza nécessaire ya kotia ezala na basalle de bain ezala na nani lave-main ebongo baprix nango eza combien oyo tomoni awa wana si opesi prix oyo tomoni awa obi bakoki kotia na lavabo epuis mosusu obi bakoki kotia bisika nyonso balingi wana eza na combien oyo eza na $15 oyo ezali na $6 oyo eza na $5 ok sans plus tarder tolobaki cette fois-ci topesa na numéro na tolobaki ntango obengi mosu mpona kosombela en tout cas il faut on se présenter oyebisa eke non ezali kolenge na compte ya la personnalité tv eosala biso babia ntango biso mpe tokoyokaki bandeko na biso balekaki quelque part mpona kosomba babiloko ebongo papa sikoyo opesa na bandeko balandisa biso ya la personnalité tv numéro na bino ya telefone po ekosalaka soki baza na besoin ya biloko babengaka numéro ya telefone tozali na 090 je pense que le numéro de bino est opérationnel. Ok, wana ezalaki numéro ya papa na biso ototi kosola na makambo etali babiloko ya construction kaka ndenge nayebisaka na bino na kati ya la personnalité mboka elengi mboka ezokoba kokoma toujours elengi na kati ya la personnalité en tout cas bosabone ya trop bokote ya trop boluka bosala badécouverte ya babiloko ya construction nulle part kaka na kati ya la personnalité tv nde bokoyeba koka vraiment na apesi mbote ebele na ambisi bazabakana ya mo général John Kimangu badiva westwood ya kivwa mama bokobaki na kati ya London City Arlette Matoko liso nzambe apuka ya bino ya mwana sans oublier ma mère boss mama Doris Lema Funa Gaz mwasi ya motema malamu bongo mpona nini te na ingénieur Metiti mawazalaki wana na nsima ya kamera mpona kosala bino bilili ya kitoko en tout cas biso na bino tokokoba komona na parce que toza toujours na kati émission na bino mbokelenge na kati ya la personnalité tv elongo la Vincent Timba femme noire femme africaine en tout cas mboke ezokoba kozala la personnalité tv toza toujours likolo tozosala mosala kitoko